Bonjour, bonjour, mbote, mingi na misi tu ba bolinga maman Eliane, tu n'as pas signé bambote. Bah, ma vie, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Hein? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawanzamba bolinga zo batela biso toza bien. Banguna bakwei ndenge satana kwei ki bakwei lisusu nza moneza kitoko mingi pona ngana sepela na makasi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Tout ça va. Merci mingi na biso tu ba bolinga maman Eliane tu. Bino ba bobenga kama maman Eliane tu pona ko tuna santé. Bino ba oyo bo sepeli mingi mikolo nyonso tu na musala boye bien tout cas. Merci na ba client nyonso. Service traiteur la Providence. Merci na ba oyo pe ba réserver pour en 2024. Merci mingi bandeko nanga merci beaucoup. Mikolo ba oyo bazoko ba kibomo nanga na wenze te na yebisa kibino nga na teka na wenze. Nazala kana wenze ya Noisiel. Wenze na biso zaka tout le mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Lelo toza mercredi. Ngayo na en plein marché. Nazana na wenze na ngai bambisi yango yo. Ba mama nanga bazako benga à l'étranger, ba mama nanga ya Allemagne, o ba benga pona tindela bango bambisi. Ba mama nanga ya Danemark o bo tinda pona bambisi. Voilà bo benga. Biloko ekotaki pona bokoka kosala ba commande na bino. Ba commande na zwaki te pona kina mbisi te lambisi ye. Vendredi na ozasu na arrivage vraiment ya makasi hein. Vendredi na arrivage ya makasi juste pona koyebisa bino ke boko commande ba oyo baza à l'étranger, boza na Allemagne, boza na Suisse, boza na Danemark, boza na Hollande. Partout place ezomeli bino so boza na besoin ya biloko na biso. Boy hésiter te pona ko contacter maman Eliane Nitou. Numéro na téléphone boye bien c'est le 06 15 31 69 90 na wenze ya Noisiel toujours na wenze na biso ya Noisiel, OK? Donc wabino maman Eliane azali wana tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawanzamba bolingo zo batela marché na biso yango yo. Marché na biso pesa na nyonso soko yé ko sema biloko pa na biso. O profiter pe o sali pe ba course no ya biloko moso za na posa mwa lipapa. Oza na mwasi basomba kaka. Oza na posa bulukutu yango yo mafuta mbila pisha. Nyonso vraiment ezali toza lelo mercredi le 9. Toza mercredi le 9 août ngaye yo maman Eliane tuna kati ya wenze na biso ya Noisiel pour moi de mon cœur. Je te fais de gros bisous. Famille du cœur, bon monco toujours. Bon monco toujours, famille du cœur, bon monco toujours. Il y a maintenant papa et deux diawakana, je te fais de gros bisous. Pour moi de mon cœur, maman est génie mon gars, maman Bobila dawa belle sa maquillage. Tala, masango yango ya. Mon gars la solo, abanga ketumbate, azonga kasimate. Biso bangala to yemba ndenge wana. Biso bangala to yemba bongo. Toza bongo na mfumbwa yango yo ndenge bomoni. Voilà. Nguba pe yango somba papa ali monguba. Bolingo zaka na poko bofandi mosi na mobali okamati oteti nguba ozopesa papa nguba ali abosola masola kitoko libale kendaka bien ndenge wana. Voilà, ozala posa tangawisi tout la papa mo tangawisi. Ozala bien ovani na kati ndaku osali mwambala na ya sukali sali mwambala ya sukali boye epliche yango kitoko okamati o servir papa mwa manyoko opesi papa esalaka bien papa azolia azosepela ovani na mobali boza ko beta masola solo masola kitoko oye bongisaka libala banguna bakwei ndenge satana kwei ki bakwei lisusu. Voilà. Lukombo, comment ça va? Lukombo, tu m'as manqué, hein, Lukombo. Oh, Lukombo, Lukombo, manqué, Lukombo. Oh, Lukombo. Hey, maman dit, ça va ma chérie? Ça va très bien. Hey. Maman dit, bangona bakoye, hein? Bakoye. Toi, la bangona. Bangona bakoye, ndenge satana koye, ki bakoye lisusu. Bakoye lisusu. Allez, bouchette. Lukombo, ça va? Oui, madame. Lukombo, tu as Lukombo, ça la mbongo. Brochette, Lukombo. Appelle brochette. Ça va, hein? Oui, bien. Tu m'as manqué, hein? Bien couillé. Lukombo, tu m'as beaucoup manqué.
voilà bandeko biso wana awa na kati ya bonzela biso wana noiselle ndenge bomoni etumbamaka mpe sur place papa uti mosala oza fatigué mama mpo oza fatigué osombi brochette na yo ya moto osombi mpe bamundele na yo ya moto osombi mikate na yo ya moto okei kolia parce que ya de fois mpe bato tozalaka fatigué c'est normal mpo nzoto eza nzoto voilà oleki ozwi mwa mikate ya moto esalaka bien so oza fatigué ozwi mwa mikate ya moto voilà oprofite mpo osombi mpe biloko mosusu aka na kati ya bonzela biso ya noiselle oprofite osombi mwa biloko na yo mosusu oke ndako na biloko osombi deja o basi balambi voilà nyonso ezali apa na biso na wenze na biso mwa kisalaki ndenge mpe tokabolana biso mpe bakongo nde tokabolaka mpenza na ndenge monoko ya mboka mami lasala kisalaki ndenge mpe bakongo nde tosalaka yango na ndenge monoko ya mboka mpenza na mwa pilipili mwa pilipili ya kobweta na mwa pilipili ya kobweta bongo wana sopesa pana mwa mfumbwa papa yoki likambo Fachi Beton. Mama Denise Nyakero. Mama Denise Motema ya Fachi Beton. Mama Toleli yo na wenze ya Noiselle. Toleli mama na wenze ya Noiselle. Yaka ko visiter biso na wenze ya Noiselle wa Toleli mama Denise. Voilà, Maman Denise a Fachi Beton. Il y aura tout le monde à ça de tête. Maman Denise Nyakero. Maman Denise Motema ya Fachi Beton. Batikayo. Et voilà. Bissowana, à chacun son choix. On a choix, na yeto na kata démocratie. À chacun son choix. Voilà, dengan na lobby. Bissowana, merci mingi na bande konangai. Awa nyonso toza na nyonso ezali eloko ezangaka awa eza te voilà nyonso ezali makabwa solo yango voilà moni yango voilà awa eza nyonso voilà merci beaucoup bandeko na ngai bolinga mama elianitu kospera mama elianitu nazobenga bino toujours na kati ya wenze na biso ya Noiselle numero na ngai telefone eza 06 15 31 69 90 bien manger c'est le début du bonheur kulia mbote kolia eleki kolata libumu ngai libumu eleki ningo ya kolata voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure, on a vu bien que tous les mercredis, dans la carte, on a Noiselle. On a partenaire, on a tout bien, on a Maman Odile la patronne. Voilà. La reine mère, appelez-moi qui m'y a un caca. Il on a pas que maman ni tout béton. Voilà. Hey, Maman Odile. Hey. Boye kaka mama tomolela ngana likabu wana pardon yesusu bwana nango pose ezali toza nango ebele te kokota sika ezali nango bandeko na ngai bible lobi oyo akosala te alia te mabe nde koteka biloko ya mabe so tozoteka mpe biloko ya kolia mpona sante ya batu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata Nzambe kalisa kumuna. Nzambe anibeshinel bana betu bon, se fait de gros bisous. Banguna bakwei ndenge Satan akweyaki bakwei lisusu. Bye bye.